Branham t'a fait la banque. Donc cela veut dire dans une menace bato qui mbangu ba menace yo comment au sagani na prophète moi ba komenga le sagani na prophète na pêche 6 mois kufa frère na yo prophète no ki mbangu na yo déjà ki mbangu sa kufa yo mto kufa nga yesu azali nga na yesu na oketi na ba âge ba 80 90 parce que yesu azali longonanga. Donc cela veut dire papi gen et nous la église joine zagabat papi gen nazo informer obi fondateur ya Kabal Congo eza Simon Kimbangu. Yem tabanda Kabal Congo ko ba Denis Les bazo ba ye fondateur na ye aza image ya Abraham na Congo aza père mititi ya Kabal Congo d'accord kianga ko Simon Kimbangu prophète Simon Kimbangu ye kolo Kabal Congo oui kolo Kabal Congo yem tabanda fondateur ya Kabal Congo za Simon Kimbangu oui donc il y a des distributeurs. Il est distributeur. Il y a au monde tout le monde Abraham père de multitudes dans la Bible. Si il y a Zali Abraham père de multitudes dans Kabal Congo. Cela veut dire bah passer tout bas sur Kabal Congo père de multitudes na bango et ça Simon Kimbangu. Donc il y a ça Abraham na bango Abraham à Kabal image Abraham à Kabal Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. Cela veut dire na Simon Kimbangu, na ba Kimbangu, na Branham, na ba Branham, bokeli felo, bokana na bino, botindela ba image, bosala ngelo, bokangate bandenda. Ba menace de mort pourquoi? Kasi o tomboli ba guru na bangote. Biso tamba kritika Yesu, so mona to sa ba menace de mort. Et ça peut ne kande bande on a besoin musulman so tomboli na mutu na bango, ba menace yote. Neti bango pe, o tomboli guru na bango, nani o komone nani, Simon Kimbangu, o tomboli Branham ba menace de alors bien foot la ngati frère foot naza numéro na 0027 naza nango foot tike nazo zela yaka au monde appelle ma solo na donc bref papi geni yango na parce que quelque part mona batu kwa net baba yuma tonde na comprendre te wana za intimidation alors biku tu papi geni musula komi na olaction ba image pour na tindela que musula komi papi geni na pesho 48 heures effacer émission wana supprimer émission so supprimer émission na to au monde makam voilà komelinga akomelinga papi gene peut-être so pas komelaka akomelinga akomilinga na nini na akomilinga akomi pe na vidéo yo tala ba commenter na so na sali vidéo na tala ba commenter na tala l'homme prudent voit le mal de loin. Mutakufela ba Branham c'est ça Branham mutakufela ba Kimbangu c'est ça Kimbangu donc Yesu na bango za Simon Kimbangu ya ba Kimbangu Yesu ba Branham c'est ça Branham point clair donc baza ba guru. L'homme prudent voit le mal de loin. Moïse Kassongo, cela veut dire Yazandoki. Oui, abotamandoki. Oui, abotamandoki. Papi Gen, yo kanti pourquoi à niveau ça bilo le roi Moïse apôtre Moïse Kassongo. Yo kanti faut normal. Tout normal à cause ça bilo. Apôtre le monte qui. Kasi na bengi apôtre pour pas baso benga. Non. Aza oué à Satan, aza gourou, bateau, yé aza assassin spirituel, escroc spirituel. Donc, bah yé ko braquer église vol mère mais avec la Bible à la main. Pour la prophétie na yé. Ba prophétie ya makiona lukuta. Ya magie, ya Yesu Masiate. Yé abotama ndoki. Donc cela veut dire yé auta ba bambokat. Donc c'est une sorcière. Donc c'est un sorcier abotama ndoki. Na âge à 2 ans déjà. Bakanga ndoki parce que imaginez ndoki ayeko comme pasteur imaginez ndoki ayeko comme pasteur papi gen baninga tango kokie papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie Yesu sauti pa Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pena kotikala kozala moninga na yote papi gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie en gros Jenny papi gen nazaraka moninga na yote papi gen nazaraka moninga na yote papi gen c'est impérateur de Jaffa Koferi Finchman papi gen tolobe la vie est-ce que nazaraka moninga na yote est-ce que nazaraka moninga na yote papi gen tolobe la vie azalaka moninga na yote je suis pas ton ami Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no.
Namatano. Papi Gen, tolo de la ville. Zalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolo de la vie. Papi Gen, tolo de la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mobusu. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobile ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniche Bank. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniche Bank. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele,
bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Bonjour chez vous, Tolobe la vie officielle. Toye lisusu. Tolobaki chaque semaine tozaboy nabino. Elongona mutulangai Ezekia, l'homme de la repentance totale. Alléluia. On a déjà. Voilà. En tout cas, merci na bandeko nyonso oyo bopona émission oyo bino ba bovota émission oyo. To sala ka makambo yo po bato fo ba changer. Sakana na mutu nyonso to lingo sakana na mokili o menzambe basakana na été parce que nzamba esprit. Amen. Mais mutu aza koyiba na kombo nzambe. Mutu azolinga ba momi, mutu aza n'importe quoi na kombo ya nzambe. Yango lo moni nzamba telemisi mo wumbu na ye Ezekia Sumbuku. Musalo nzamba pesi eza munene yango mona banga ne pete. Boya soki ndenge ni ata boye bokuta na ye na nzela na bino. Ezekia Sumbuku aza. Et puis émission oyo soki boko changer ka te émission ozala kaka. Moindre faut pas bimi boye. Pasteur Mutakala. Ma pasteur Mutakala, évangéliste, mais finalement, si on s'entend bien, bateau batel mais la makambo yo, Ezekia Sumbuku ezakaka, bachara bateau yo. En tout cas, merci Nabino bateau Bolandra Bisso, merci la grande équipe à Tolobe la vie, Washington, grand pays d'Amérique. Voilà, Émile Bamba de Zurich, Picho Pacha Sotani Concon en Norvège, Platini Chipamba, merci Nayo, et merci encore na Didier Yi, hein, mon bof, et merci aussi na Jérémy Mala Canada, Nayambananu, Ezekia Sumbuku, l'homme de la repentance totale. N'a pas si mbote pe belé pas yazi ko force parce que Fumoueto. Voilà, Ezekia Sumbuku, bonjour. Bonjour. Gain, ngwash plus ngwash est égal à Mpangi. Comme d'habitude, on est toujours là. On ne change pas l'équipe qui gagne. Biso to oni ataka bango. Ndena luba bandenda ko. Biso yesu mtatinda biso. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc déjà tozana ba maile. Tant que ba guru wana ba ozala, biso pe toza pona défendre l'évangile à Jésus-Christ. Donc tozana, tozokoba. Donc ça émission moi récemment, est-ce que vous avez un coup de fil? Ouais, na zuba feedback. Na zuba feedback ndenge zaluana mbatu moko balobi nanga bongo papa Marcelo azana na nini? Azana loge nini? Na répondre de Moutouana. Marcelo, nenge zaluana, azana na loge, azana franc-maçon. En dehors à franc-maçon, à côté de loge moro, y a pasteur moro oyo, pasteur oyo initia Blaise Manzambi, prophète Blaise Manzambi na balise Manzambi. Comme on a eu Philippe Mamadou Karambiri. Les vitres là sur photo, mon yeyu, Philippe Mamadou Karambiri. Tala bomona Philippe Mamadou Karambiri wana ozomona donc Philippe Mamadou Karambiri oyo alati omoni nani alati Sultan alati yango wana de la foi lataka soko remarquer Sultan alati de la foi pas latata ba inauguraka cela veut dire Philippe Mamadou Karambiri azana loge moko même dans de la foi na États-Unis na États-Unis d'Amérique Marcelo pas na loge wana. Et puis Marcelo, sous Philippe Mamadou Karambiro, hier, Azas qu'on a Kabal Faso, Kabal Bukona Faso. Cela veut dire, nani pe oyo, nani oyo. Marcelo, yé pas content na Kabal et Faso. Tala jour Marcelo a geno tala, a geno rendre visible, tala. Jour a geno rendre Philippe Mamadou. Zo levi benda.
ake rendre Philippe Mamadou Karambiri na Burkina Faso, ake rendre père spirituel ni wa initié ba on a Blaise Manzambe. Bomoni awa ke rendre ce qu'on visite na nini. Je crois que bazo monango ake rendre visite. Donc père spirituel yem ta initié. Et puis oyo Marcelo a bébi sa sous prophète mon Shadrach na Saint-Denis. Yem ta pese bilogo ya bangona na ba de la foi bazana secte wana États-Unis wana. Marcelo passe na secte aux États-Unis. Bomoni Philippe Mamadou Karambir bomoni alati sultano alati. Yangona de la foi latate. Le même sultan de la foi latate. Donc cela veut dire bazana bilogo moko na kabane moko bango nyozo. Cela veut dire baza ba guru bato. Na ebité toloba ndenge nini Papi Gen tozo ça l'émission hein tozo ça l'émission Papi Gen to komana tozo ça l'émission to komana Papi Gen o mona. Donc cela veut dire bato bayeko sakana na église ya Nzambe bazo yokela bana Nzambe mawate to kenesko po na répondre de dernier ni pour to continuer mutu moko lobi na nga Branham Papi Gen kende na église ya Branham au mona ba image taillé Bible pexam mais bango bazwa na église Abraham bacha elongi photo Yesu est-ce que Yesu photo Yesu ezaka na Bible bazwa photo Yesu batiango koto na droite bazwi photo Abraham batiango na gauche cela veut dire ngola que Yesu na Abraham eza égalité donc Yesu azali Yesu Branham pas Branham cela veut dire Yesu na Branham ba elogo mo yango na li fait ko disela ba j'aime Branham plus que Jésus-Christ donc cela veut dire ba image taillé ba pexango ta l'église amu ta la église amu Papi Gen nakanga volume ta l'église amu Papi Gen ta la aigle munene levi bende la biso amu ozo mon église Abraham ta la aigle munene ba wana bazobina ba okumisa Abraham bazobina koto bache photo ya Abraham na gauche na droite batie photo ya Yesu ngo lakisa ke Branham na Yesu baza égal baza logo modo cela veut dire Yesu alingine Branham te yango mona ba Branham adi lufoko disela lobaga j'aime Branham plus que Jésus donc bango nyonso ba Branhamiste yango na lobi ba Branhamiste nyonso na lifoko disel na ye moko Branham na ba Branhamiste nyonso ba kelifel yo frère na Afrique du Sud okomelinga message ozofutila nga tiko ya o laksanga frère abia laksa ba menace de mort afuti lo tike na Afrique alobi ozosaka na po na Paris nazo futelo tike na Afrique du Sud nazo na Paris wana na oya koboma yo omoni ba menace de mort ça veut dire Yesu akufela bango te yo so mona biso so bazo critiquer Yesu to no bunda pona Yesu mais siko bango ba bunda pona ba cela veut dire Branham takufela bango ezana ngo Yesu te Branham takufela bango donc cela veut dire dans une menace bato ki mbangu ba menace yo comment osakani na prophète moko komelinga lokolo osakani na prophète na peso 6 mois okufa frère na yo prophète no ki mbangu na yo déjà ki mbangu sa kufa yo mto okufa nga Yesu azali nga na Yesu na oketina ba âge ba 80 90 parce que Yesu azali longonanga donc cela veut dire Papi Gen et nous la église wana zakabat Papi Gen nazo informer obi fondateur ya Kabal Congo eza Simon Kimbangu yem tabanda Kabal Congo ko ba Denis Les bazo ba ye fondateur na ye aza image ya Abraham na Congo aza père multitude ya Kabal Congo d'accord kiangani ko Simon Kimbangu prophète Simon Kimbangu ye kolo Kabal Congo kiangani oui kolo Kabal Congo yem tabanda fondateur ya Kabal Congo za Simon Kimbangu oui donc il y a des distributeurs il est distributeur il y a au monde tout le monde Abraham père de multitudes dans la Bible si il y a Zali Abraham père de multitudes dans Kabal Congo cela veut dire bah passer tout bas sur Kabal Congo père de multitudes na bango et ça Simon Kimbangu donc il y a ça Abraham na bango Abraham à Kabal image Abraham à Kabal Congo donc aza Abraham à Kabal Congo donc cela veut dire na Simon Kimbangu na ba Kimbangu na Branham na ba Branham bokeli felo bokana na bino botindela ba image bosala ngelo bokangate bandenda ba menace de mort pourquoi kasi o tomboli ba guru na bangote biso tomba critique Yesu so mona to saba menace de mort et ça peut ne kande bande on a besoin musulman so tomboli na mutu na bango ba menace yote neti bango pe o tomboli guru na bango nani o komone nani Simon Kimbangu o tomboli bana ba menace de alors bien futi la ngati frère foot na za numéro na 0027 na za ngo futa tike na zo zela yaka au monde appelle ma solo na donc bref Papi Gen yango na parce que quelque part mona batuka net baba yuma tonde na comprendre te wana za intimidation alors bikutu Papi Gen musula komi na relaxo ba image pour na tindela que musula komi Papi Gen na peso 48 heures
effacer émission wana supprimer émission so supprimer émission na to omona makambo voilà komelinga akomelinga papi gene peut-être so pas komelaka komelinga akomilinga na nini na akomilinga akomi pe na vidéo yo tala ba commenter na so na sali vidéo na tala ba commenter na tala pour contre po et puis ça nga pe mai na yeba omona pe na ke sur 46 commentaires omona 40 ya bien bazo féliciter mission ba yeso kufela 6 ba fanatique ba fana quit yo faut epsa yana to zela ngana oya Afrique d'ici na zo zela ya aya alobi na nga ozo saka na posa na Paris kuna on futi do tikena yaka abranamiste na yaka na zo zela donc bref il y a mwana ko ba finga ke ba pasona pe ku bible mutu akufela ba branami c'est ça branam mutu akufela ba kimbangu c'est ça kimbangu donc yesu na bango za simo kimbangu ya ba kimbangu yesu ba branamiste et ça branam point clair donc baza ba guru voilà alors fongola biso donc lelo na yeli apôtre Moïse Kasson apôtre papa obige magie pena ki mona mes ya kobanga soute apôtre Moïse Kasson un grand gourou magicien et puis moi non nazo somno le prophète omoni moi non mi coloniser a kotanga nzamba zo frapper omoni soki muto ye na abomination na lié très saint okomi ko sala ki mona mes le magie nzambe basana te na yipsi bino mikolo ekomi kotanga apôtre nzamba zo frapper ndenga frapper baninga msusu il y a encore risqué na cher pe nazo sa ba démonstration na ko ya kufi yepe so utisua aza na yepsi bino la lobi on lokola prophète ya Jésus-Christ de Nazareth oyo Moïse Kasongo mikone komi otanga nzamba zo frapper autua donc papi gen poto banda émission to bondela to benga na nkolo émission ye mo Yesu Masia ko soutenir émission na ye Bible bina biso na Matthieu 18:20 et si kami balé misat basanga na kombo na ngana zana toza déjà mi balé balevi bazana ba fumontu bazali baba maître bazali na libo de kuna bazolanda biso donc toza déjà plus de 3 donc tobele la kolo émission ya asunga émission Yesu Masia ya na biso akufela biso ne kulusu totiki émission na maboko no Bible bitango pesa ka vision pesa ka provision yo muto pesa biso vision ya kosala émission pour pesa biso provision ya chaîne Tolobe la vie ya batu nyonso o pesa biso provision kolo ya weto tiki sous émission na maboko no o nyonso ba kolanda émission ba oyo Yesu akufela nzambe o ku mante bango sous crainte na yo Bible bina biso na Ephésiens 5:16 racheter le temps car les jours sont mauvais ba ona ba yamba Yesu le kwa mo konti bixé au travers émission ba bongo na mitema ba yamba Yesu mo konti pe mo bixi baluka ba église ba nosamble bazwa baptême enfin na mukola suka ba kota lola ba ope ba yamba Yesu lokwa mokolo biksi ba kolanda émission nzambe pambola bango augmenter encore crainte na bango ba créer relation personnelle na Jésus intimité na Saint-Esprit enfin mukola suka ba kota lola na kombo na Yesu amen donc papi gen poto bande émission kombo na nga prophète Ézéchias Mbuku l'homme de la repentance totale mikolo batu bazowenga babi image à Jean-Baptiste Jean-Baptiste a plein de chemin après ce baptême à repentance pour Yesu a bongisa Yesu nzela ngape na yeli batu esprit à repentance pour na bongisa parce que trompette ezo sonner enlever zo salamba babi nanga l'homme du moment prophète Ézéchias Mbuku image ya Jean-Baptiste makambo Jean-Baptiste asalaki yango ngala komo sala kokotsa batu esprit à repentance enfin ce trompette sonner tokene biso nyos na lolo donc comme on a prophète Ézéchias Mbuku na dirigeaka église la gloire de Jésus-Christ église ezali kilte ezali chaque dimanche de 14h à 17h église ezali numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles aux ana gare nord aux huiles RRD au kitina gare à Sarcelles aux huiles tramway T5 au kitina bit Pesson une minute à pied au commune église numéro nanga téléphone eza 06 69 37 02 31 boya ebele tozo zela bino bofana na bandako bolemba likolo ba guru boya l'église de la gloire de Jésus-Christ parce que prophète Mbuku iye nzambe azo utiliser pour amema batu na lola tika te nzamba pambola bino toza na posano convention ba mame bandi yaka papi gen bat bazo ebele bana Tolobe la vie ba komi ebele bazo ebele l'église tozo zela yo dimanche yaka na église tozo zelo soko za na voiture na GPS obetika adresse na pesi mbote place ya maître avocat Joseph Lumbala Tumba numéro nezali 06 66 03 85 82 papi gay aza avocat na baron à Paris na kena na bureau deux fois te yé soko za na problème ya loi d'allo ba pesa ko ndako te monaye asaleli o kaka lettre tini na préfecture mbala mo après 3 mois ba pesa ndako oza na problème à nationalité
mbala moko ba peso avis favorable oza na problème ya ngunda oza na problème tamzu ya convocation na commissariat ou bien loko moko ezo tungso ya tribunal yaka mettre papigel bandibu bana bavoka na bango bandibu ba juif bazana bavoka na bango juif tala nzambe pa pesi so avoka na so a congolais boya ebele bo zitete bo benga na numéro 06 66 03 85 82 ye alobaka lingala yo lobini na lingala ya salini akelo belo na français donc boya ebele nzamba pambola na pesi mbote pa mama na biso Chantal Lengo na bové ya yo yango na pesi mbote pa maître Aziko Force pour moi tout aboma ngombe na likofi azana na libanda maître azana yeso to sala émission za libanda pour la sécurité na pesi mbote pa maître Chouambo l'imbattable champion du monde na pesi mbote pa maître Paul Nguma 125 kg na reine yeso ka beto likofi makolo comme trembler wa trembla na pesi mbote pa maître Tarzan Ngiama moninga ya maître Aziko Force bazana libanda ba osela biso maître Tarzan Ngam edingwa kosa ye coup de tête okemona kini papi ke ya ko beta même mir coup de tête mir e bukani na pesi mbote pa Serge Vitali na Lyon ya yo yango mwana tolo ya via tongo na pesi mbote pa ya 5 kitoko aigle wana muninga na biso vraiment il ça nécessaire il côté marketing et bon côté informatique somo so a formata la tête na pesi mbote place ya ancien Irbe Mukawa kuna na Charleville Mézières na pesi mbote pa ancien Willy Zumbu les bouchers il ça boucher Willy Zumbu donc espoir Angile mutazo mema boucherie ya France na Angile azana ba machine biloko belé kalamita zo ke sala boucherie ya munene na njili kuna les grands bouchers Willy Zumbu ancienne église na pesi mbote pa mama na biso Mireille Imana motema ya papa na biso Arsène Botango na Suisse ya senase Colon solution ba obenge l'homme du 24 heures so alobika 24 heures albosong sa chaîne bazong simbamo na pesi mbote pa Mike Lova les vieux Zoé homme d'affaires ya jeune akabata la terre mais kasi ye pena kolo Iber olingi Iber yaka pa na ye lova akomi na ba Iber comme je crois comme na ngata ba 50 donc moi tala papa ba ba photos na bango fier ba kongola bo bazara na Paris na se amati ozomona pende ke mbongo ya Yesu masi azopambola po ba msu ya ba goya ka mbala moko mais oya Yesu bana malembe mayele noka komati so mona ba boaka na musique nabi papigel pa bolimbisana omoni ba congolais basala berere bakanza soki babwaki na musique pa ba kofi ba wera ba fali koyeba ni no yebisanga Carrefour ayeba maître Gimsa bwaka ye mais mutuno saloba na ke wapi na ke Carrefour abwaki libanga Carrefour journée mutuno saloba na ke l'éclair mutuno saloba na ke Auchan mutuno cela veut dire il faut qu'on crée aka batebele bakaza oyebi naza camarade moko babwaka ye mashiro kifa ile ka wera tant soko yoki komono omone danser mais soko moni omona za no mutu normal wana master nanga major masiro na banda la pension mbo depuis master cela veut dire pour yeba na babwaka na bango yote mutu soko moni ki babwaka okanti homme d'affaires babwaka kaite Carrefour na bwaka ye Decathlon na bwaka ça ba congolais boko mama na place boko no pesa mbongo ba mise ba bwaka bino bo créer ba entreprise na Congo wana ba lo bakeke na kei papa pigen ba yibike to le la vie o créer to le la vie papi gen yo yebani mukil mumba général Willy Ngoma pa sona makufa ba to na batala ba mission na biso bazota est-ce que yo Willy Ngoma yebi mais yebi yo à travers chez notre to le la vie ba to ba corner nanga ba to ba président na biso ba beto ba fachi beto ba maman na biso ba Denise Nyanke batala ka biso ba yibike to le la vie nani papi gen to le to na pesa église sango émission est-ce que ba boire na musique ba to ba yibika to nini comment émission ni bosolo na politique ça veut dire faut qu'on crée une entreprise batuba bandobwaka papi gen tolo belavi musele ça ba congolais botika magamba ba musicien et même bino nil pas bo créer une entreprise ba bandobwaka bino ke na ke l'éclair na ke Carrefour bref c'est ka moi conseil au pesa ba congolais na pesi mbote pa ndeko na biso Pepino Dibois na mama na biso Nana Lenda na Suisse ya bino yango na pesi mbote pa maman na biso Angèle Diasuka top modèle la femme du président
Dos Santos na Suisse na Genève akabata la te maman mutema malamu ka lowa maman livre lembe mutema malamu pe lowa maman nyankeo akabata la te. Donc bref, TikTok na ngezali prophète Ezekiel Mbuku chaque mercredi na salle d'émission de 21h à 22h à 01. Facebook na ngezali prophète Ezekiel Mbuku soko kotiana hormone ba émission et puis toza association la pierre rejetée numéro iba mezana to sengi na bana to lobela vinyonso 1 euro 2 euros 10 euros 100 euros 1000 euros 10 000 euros botia na compte association non la pierre rejetée pe toza na cagnotte na biso ya to lobela vie to ça la chaîne asika vraiment et pardon nini studio asika toza na besoin 50 000 euros. Moi na tolo bela vie no papi geni mo pesa nanu nini ibam ya tolo bela vie toza na besoin mbongo te papi geni bako tia ko banga te ngape na bana tolo bela vie yepsa papi geni azala calme kanyote umelaka e go sa pe inane 6 mois bako tia ba o banani o ba nani ba croix rouge basala bakan basaka ba pièce na bango mbongo ekota bako tosa la chaîne ko banga te tosa la studio asika yo tia kaka ibam ainsi tchaka ibam tika te nzamba pambola bino to continue émission. Alors d'abord avant to banda na ko insister en fait na ko épingler le mot très important ba propos tenu oyo ekobima na émission oyo za ko engager ka yo moko bongo papa bongo engager ezo engager ngana yesu ngalinga yo bondi ba parce que moi ba convoquer ngana na commissariat les rensi yo kendaki na kenenga moko na avocat nanga ba tu mission sikoyo yo sale muta sale émission na ye on a besoin de la na journaliste wana pasa koloba te wana ba faible faible baza ba faible ba loba donc ba propos teni yangamo na lelo na komi na 59 voilà donc la mingi dans 3 ans na ko retraite parce que nana ko tinda fona mato yoka ba propos teni o eza ko la mission o eza ko engager auteur nango donc ngai ko tsana makambo wana te. Alors lelo bisi o lelo to yeli Moïse Kasongo papa ye Moïse Kasongo oh cela veut dire yaza ndoki abotam oui abotama ndoki ye pena oui abotama ndoki papi ke yo kanti pourquoi na niveau ça bilo lo ba Moïse ba apôtre Moïse Kasongo yo kanti faut ça normal tout normal a ko ça bilo ko benga apôtre le monte ki kasi na bengi apôtre papa baso benga non aza ouais à Satan aza gourou bato ye aza assassin spirituel escroc spirituel donc ba yeko braquer église vol mère mais avec la Bible à la main pour la prophétie na ye ba prophétie ya makiona lukuta il y a magie, il y a Yesu Masia te. Yé abotama ndoki. Donc cela veut dire yé aouta bamboka. Donc c'est une sorcier. Donc c'est un sorcier abotama ndoki. Na âge à 2 ans déjà, bakanga ndoki. Parce que imaginez ndoki ayeko comme pasteur. Imaginez ndoki ayeko comme pasteur. Papi gen c'est là papi gen. To kamanga ngana zo mona vraiment. Siko muta batu vraiment asali nini. Ya mon abi papi gen pour au monde que magie côté église nyoso na po ndenga za ko bisa ba prophétie na ye nyoso nga po batu bazolanda nyoso po batu bazobenga ye papi gen bazo lobi ko pa na ye yango wana papi gen omoni papi gen yesu nzambe basakana na yete osakani na nzambe na 9h yebaka na 10h aduyo zela na tsailo kongo donc na église en pleine église abongoli tabe comme le élément pano donc en pleine église papi gen bakombi bela ko sala ba démonstration ya puissance pena ya puissance à Satan biso Levi benda ozomona magie Finika Yesu.
omoni Papigel. Donc omoni Papigel, omoni muta bonga mi taba. Donc taba, oh ils ont magie. Ils ont magie. Donc ça veut dire Bible, et en Bible dans Matthieu 24 ils s'élèveront des faux hommes de Dieu qui ne viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. Et puis Bible donc ça veut dire Bible dit lorsque vous verrez l'abomination vient s'installer à l'église, faites attention, criez même. Il y a toujours crier. Il y a toujours papi oh biloko toujours monde na école primaire. Bazui mutu bakotie na saki et comme il faut foot. Tous en monde bazui nin bikedi batie bobo et comme ba bombo ba kaboli biso. Yango biloko ba yeli biso le église ba guru. Yango balobi toloba te bato abo papi gen nzamba tindi biso po batabo to dénoncer bango. Moko lobi nango no atabo dénoncer bango yo kan se sali ba kotika. Papa, tous en a besoin batika te. Toi na besoin batika te mais toi na besoin to dénoncer bango. Yoka, levi bende la biso. Existe vraiment pas faux pasteur baza. Dengue mon to poser question dans les réseaux sociaux, pasteur yo te mon to kosi ça ba faux. Ya solo to e kosi ça ba faux te. To e côté po baza ba ke ba faux bozali. Ba ye ba bino ba ki mabino. Zana posa ba to ba ye ba ke boza lokuta, bozo te ba ba lokuta ba ti kabino botula. C'est notre mission. Bino bo kosi la te, bino boza la kindo kinakati. Bokolinga kosi la te mais biso to ko fungula ba za be biso. Ba ye ba ndenge osaka na mbongo na ndenge lokuta. Les faux existent vraiment baza. Donc si on a baza kate, ils ont erreur. Si quelque part, comme on dit matin, ils ont basé seulement sur l'argent. Pesa ozwa, pesa opambolama. Pesa yaba que oza déjà na kaya ba faux ba charlatan. C'est du charlatanisme. Pesa ozwa, pesa omuna. Soko pesi, au scellé parole de Dieu. Biloko nyonso wana ba ko scellé, ko pesa tout ça. Isika ba komisaka Yesu biloko wana ezala kate. On vient pour Jésus-Christ, mutu bateo matin oyoki pasi, au se repentir. Cela veut dire papi gen na batu oyo bazolanda ba Moïse Kasongo oyo bazolanda ba Branham oyo bazolanda ba Simon Kimbangu donc na ba pasteur na bango ba okeli felo siko na lobi lelo yo zani batu bazolanda mingi miracle to bazolanda nini. Donc, cela veut dire, Bible, ils s'élèveront des faux hommes de Dieu, des faux prophètes, qui ne viendront pas prêcher la foule, mais séduire la foule. Ça veut dire, Batouana Baza séduit. Oui, mais séduction de la tini, soit moi ça séduit à la tini, papi. À quoi ici? Ça veut dire, Batou, Baba Moïse Kassongo, Bandiminion, Bayoki, Baba Kimbangu, Signon, Soana, Babranamiste, Batounos, Bakena, Baba Bostra, Baokota Lifel. Cela veut dire, Bostra, Baséduit Bango, Baséduit Sabango. Baza bandimi yesu mtakufela bango ya mundu baton sozolo ba mabe abostra obi mabe ya Kasongo mabe apôtre mo sumutombo na Kinshasa akomo bimsa bat bampesi ye wana akamati apesi manto place ya faux prophète Joël Tato Moïse na apôtre Mutombo Léopold Mutombo un grand gourou akomo bimsa bat bapesi bampuku bani na limité na 10e azana 10 000 personnes ya mo Bible bi ba ko meme tuluku ya batu na lifelo. La Bible est claire, ils s'élèveront des faux hommes qui viendront séduire la foule. Ça veut dire que foule est kolanda bango. Yango moni ba église wana et si ka tozote ya repentance. Ba bongo la mitema pour tromper tes obeta ba kota lola au mona ba baroya mingite. Mais et si ka oyo ba Kasongo baza ba osala biloko bazo séduire ba muto ba bimsa ba mpese. Foule est kolanda bango. Bible est claire. Question ngeza boye. Siko bato balanda bango pour na miracle. Bango siko tango c'est-à-dire mutabeli akeluka mutandengo akeluka fo wana mais siko tango fo ye moka bela kanginda luka nani tango fo bela ka yemo akeluka satan akeluka ngango apese biloko papige omoni bato na moi to mona bango no na butu balelaka na butu bamsuba faut balela parce que balelaka babaka eloni ekoti biso makambo yo tokeli felo mutu moko gege ya momo abalaka te bras droit na yakima abi na chaque une de matin baza ok na fleuve Congo wana o ya Kinshasa so bake batiki camion musika bango batika na camion ye gege ake na mai kuna bakoyoka zo solam do abala mami wata sirène yango moni abala kate tala botika na mino gege ko bala nete ya momo atabo lobi ndenge yemo ka bi atabo to disi stade bala na obala te ça veut dire azana mwasi na ya sirène des hommes mami wata akenda ka chaque une heure du matin papi eza musala ba musuba kenda ba cimetière musuba liaka banie oye bien ah bon ah oui musuba liaka banie ko alianie oui
eza na musicien mo na pasteur mo baliaka nie musicien mo asalaka succès leki na oto kufa dernièrement aliaka nie oui tout na c'est les unes au ça oui il y a ça la preuve non ça la preuve quoi parce azaki camarade ne mais sikoyo bino sikoyo ba vrai bosalaka démarche bosalaka pona par exemple ndenge bango ndeto bino bien baba faux mais démarche no bino ba vrai bosalaka mais kasi on toujours dénoncer bango démarche solo yango et puis toujours fongola bekai ba o yeso akufela bazobima na église wana ezali kwa ser mo ka bengenga papa nazali mobali nanga utalingo ya église to ya de la foi te mais nga nazali ko mobali nanga pexi ko kenete poto sambela na labor abi papa tango sale mission mbala mo bekai fonga na bimi église papa makambolo bien za solo na église wana bakomo teka macaron de la foi opération to somba lupango to somba ça bakomo teka macaron de la foi babanda yango na 300 €, 600 €, 1200 €. Soki yo za mbongo te o contribuer te. Or contribution ezalaka o za nango tie. Bolobi o za na mutu za nango ata 1 € 2 € nde tozo senga po to sala chaîne ya nina studio asika. Esa ndengo konzaza po mutu za na 1 €, o za na 10 € te. Donc arotia te. Et puis kuna adoration ba comment adorer nzamba de la foi nzamba yo somona bateka ba macaron église isa ba image taillé c'est isa ba gourou c'est la sorcellerie mais na de la foi na bino batu boke na l'église de la foi bokeli felo bino kubilungi lukwenda malo bien surtout na poto oui na poto so tali bien vraiment bisala sale ko moi trop ben oui bien est-ce que vraiment batu baote ya ba zote ya pena batu nzela ya lola bazotia batu kotika masumu kobanga nzambi est-ce que mamoleze suna poto to makaka kotalsa batu ka banyau la famille na bino na bandoki bateya ka su yesu te église ya solo église o bateya ka repentance li sumu cela veut dire ce que aucune église au monde ba oteya repentance ko ya yesu komi pembeni kangama na église wana église ya solo yango ce que aucune église wa ta foule ezanango o bazoteya bino neti bossa ibisanga bossa te yani bossa za tala ko Robert Kokota en Christ. Boston, Robert Kokota Christ, bondela, mata, kena mabonde. Yemo ko bondela te ma otinda bino bonde. Oh biso na giso tundi sujet yo po bandi ko bonde. Mais ya bondela raté. Bondela, mata et puis yebsanga Boston te ya Bible. Ate la vie normale. Oh maman na kena wenzi. Oh kudu. Oh moni baba na ba Congo baba la kabie. Oh basa luzitu. Bilokate après bandi bando ki bandi boss stratère. Boss à côté apocalypse. Nde biso to ya apocalypse. Nde to terre Marc 1:15. Yo so mona te yango. Ate yango. Yete abetaka masolo ya société. Basa nde bona ba Marcelo. Yo so mona Marcelo te. Marcelo abetaka basa ba philosophe. Donc, à ce côté, na mitema na bino. Net philosophie. Bossa, c'est un philosophe. Marcelo, c'est un philosophe. Kassongo, c'est un philosophe. Kassongo, il y a Kassongo. Maman, nous avons un hôtel. Bakangio, Bilo Babetaka. Soumona te apena yeso, Pierre, Akende Bakangi, Nzamba Bixi, Nézélande, à ce côté, ça va te faire. Juste mon athée, rien. Donc, Bossa, Azali, Robert et Cocotan Christ. Atala kon Christ bondela mama matala ba bondela ndeko et puis asa sali ba bande cassette tant ba tselbino à 0 et bondela mata yena mami ba lali na bango na mbetu ba ronfler so pas melaka wi kanesa meli jack na lali na ye pardon nalobi bossa penza pour tout son opena bien siko bossa pena sala bino bossa c'est un sorcier remplaçant valable à mamolangi un gourou un démon un gourou na messager mais oyo balobi so messager za pas obiteke messager za ndoki messager za ndoki moi sine ndoki bana nendo messager mwana no ya soki mwana messager bota so mwana koka so mwana baba messager luka délivrance moi non parce que il messager est-ce que un vrai pasteur ressemble à l'église à Boss pourquoi pas netinga pena na ken l'église à Boss na kesambel nzamba laxi messager Boss nzamba cela veut dire messager ndoki Satan l'accès ndoki mso abosa ke no sambero et puis messager ndeza mosala nzamba ko bota mwana net messager abotite cela veut dire messager nazo ba no messager za ndoki déjà ki ndoki na ke sambela pa tala ba omi balé ngala ko ke sambela pa ba tomi balé oh Jezabelo mami oh Jezabel oh ndenge zalia ayana kabal Togo kabala ba togolais biloka ba togolais zelana yango messager na boss na mami na ba tu ba sambela pa bossa ba ke lifelo zelana pardon. Est-ce que Bossa ou Azan Zambi? Bossa, papa, papi, ozolo bango po aza camarade no, osa chura mbo mate mwana lemba, ou bien ozolo bango pena uti na mutema na.
Nandimi teke na mutema nozolo o kanto ozolo. Ozolo ba on se pelsa ega iba mo. Na yebi serment to sa émission abenga kayo. Je crois négocier na yo. A négocier nanga. Ndeko nanga ndeni mozo sala nga mabebo na yoka na biteke nza so na yoka. Na yoka. Cela veut dire yo koma ko banga que lokola za mona quartier na bino olingi no makambute na comprendre papi que nous a raison. Battez la famille, battez la relation. Non, mais à stade on a dit ça n'a rien à voir. Messager à Lala Nzamba la kisaye. Ndoki Satan mtalakse. Messager za ndoki. Message tala muto yebi messager bien église basaka ba bengane pona gindo. Omoni o nani o mimi chikeva. L'église ba na bango ba bengana messager pona gindo. Mususu na Saint-Denis ba bengana messager za ndoki. Moi sine ndoki. Est-ce que pasteur a kobota moi no messager bote. Aluka délivrance à moi na nae. Luka église solo messager que OK o memi su moi na no pa ndoki lo bossa. Moi na no lobata o tambola te. Messager o yela yo. Messager au moins messager sur yelinga na woyele 15 000 fois na obelse buka et puis a lukeli sous bostra makambo bostra batapema na bostra chura tuna chura mo ba pexera messager l'église wa bostra babi kokende sous be mission te tolingite kokenda sous ba pexera be mission messager c'est un sorcier. Est-ce que messager apena mosala solo bino ba bopese comment messager yipsanga te wa messager mosala nzamba solo pasteur ake une église a bostra ke fana na banyoka komi abakuka. Un messager alongwa mwana nzamba za su mwana nzambe te akoma bakuk et puis asala pe mwana nzambe est-ce que ndoka ko bongola mutema obi ke bakuk bazake be na mokili obe baka bakuk bazate toza bana nzambe nous sommes des enfants de Dieu lesquels sont nés de nouveau bakuk bazaka na ancienne alliance oh abakuk azaki mutu balo bana tikala fidèle na poste na yo est-ce que moi l'église c'est le corps du Christ, l'église c'est la famille de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Bible na Jean 1 verset comme dans le verset 1 auquel na 12 14 babi à ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés de nouveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Abakuk eza ba slogan na bango bazoka na monde à ténèbres bayana bango guerre de midi. Oh soki nini zenga mambo eza bamni na bien yo bino banga note yo bino banga no volcan te na banga nani obanga no makamte ngala banga ga Yesu ngala banga Yesu ba miso balobi na Afrique du Sud bazoyela nga bata Branham bata ya kimbangu miso balobi yo zela ko tamba kona kisha nazo ya kisha saka la mingi et puis zo bata kimbangu bata ya DSMP ata yo mo yo banga imana Christ wana DSMP Christ nzambe ranga yo DSMP ki wana imana Christ ngape na zo wapi ngana zo wapi papi gen ngana banga ga Yesu mutatindanga omoni ngande naza image ya Jean-Baptiste alobi na roi Hérode ozosala mabobi mana mwasi ndeko no Philippe bakate mutu ngape spirituellement si bakata mutu physiquement nde naza normal donc na banga gate Jean-Baptiste image ya Jean-Baptiste yango Yesu alobaka ke na ba prophète nyonso baleka mutu akokana Jean-Baptiste ate l'homme du moment le prophète Ézéchias mbuku na ba prophète nyonso ya lelo na lobiteke ya mabia bazali ya bien bazebele donc na ba prophète nyonso ya bien lelo naza parmi ba prophète naza image ya Jean-Baptiste tozebele ba prophète ya bien nina wesalaka yo zaki po ba memaki yo nzela wa yo kokina ote baninga bakoka yo kokina naza Moïse na kendaki na ndaka Pharaon nzamba permettait ba bokola mpona mona makambo eleka ndaka Pharaon mukona baloba na ke libérer Israël na ke libérer Israël nde Moïse asalaki niki pe nzamba itize Moïse ndenga itizenga na ke environnement na mona papi gen nga so nazaki mutamaso nde lelo na osala be mission te nde na koma na nga na loyal mais na ke na moni biloko na ba proposer nga pe na kokate mais lelo bazolela ba kuma kufela basi oyebi ke muto ozoluka oyo fête Moïse Kasongo na pesi mbote belé place Olanda biso oyebi ko luka problème na lobi na yo lokola mosakoli Moïse Kasongo akomi na mikolo akotanga oh oui Zamba zo frappé calamité Moïse Kasongo akomi na mikolo akotanga cela veut dire Moïse Kasongo liwane kozala na chair azote ya kufi ou bien akela la kufi ou soit nenga zali na tanga sala azotsa ba démonstration na ba magie akoya kufi ou soit akobela liboma na lobi yango lokola prophète mikolo zo eza otanga Moïse Kasongo nzamba o frappé na lobi kate partout tindelai omonde nzamba komo frappé bango même batatete omonde ba komo kufa même Jérémie moi na kalamingi omoni Jérémie omoni papa moto zolo ba papa mo akena na Côte d'Ivoire azoyemba ko ya kufi na podium ndenge pe Jérémie akufa
Jérémie au théâtre. Oui, Jérémie à théâtre. Nous avons frappé. Ah, ça, Nini. Papa, Niko, t'as pas théâtre, c'est Jérémie qui t'a ça. Ah, oui. Jérémie. Donc, Jérémie t'a bon. Moi, ce sont Angola, ça linga vidéo. Maman. Ozo kota terre ba kota raté. O izo autoroute soko koti fo kende. Soko kokite o beti site kwei. Kokoto autoroute te. Ça là no makamba théâtre, ça no ba makamba théâtre. Moi c'est non pardon, Jérémie Salionini, Jérémie Salini. Jérémie Jérémie Salini. A baby si bana azo baby sabat na théâtre, azo kota ba mazara et puis moi nana mikolone komi ya kotanga papi gen. Voilà. Jérémie quoi? Mikolone komi ya kotanga. Mikone combien de temps? Tout ça, n'est pas Oza. Obinan. Oza. Mikole nan. Jérémie combien de temps? Jérémie, Mikone combien de temps? Jérémie n'a qu'à son Mikone n'a combien de temps? Au moins, so bani ko na haut niveau à magie. T'as na bien. Ba grand frère na bango nyonso ba simba ba sala ba succès. Yo yo ka bango lisusu. Ba lembit. Ba moni ba vie de loin. Ba nani okomoni nani o nani o baba o nani. Et sobe. Petuana, a simbi on a dimension extraordinaire. Dimension, azo baby ça ba o ba théâtre bazo kufa kufo. Jérémie tazo kote sa banzela, msuba ko kate ba kufa. Oui, moi nana a simbi na dimension. Et puis au monde na makamasa na Côte d'Ivoire papa mo ko ya na terrain kufi. Yepe na scène a ko ya bonga kufi. Voilà, Ezekiel Sumbugu. Oyo kasongo na yesu no mikolone komi ya kotanga. Soko solo na tindele partio. Loba que prophète Ezekiel Sumbugu abi mikolone komi ya kotanga yo kasongo. Tokomi na suka. Apôtre Moïse kasongo. Tokomi na suka poto sidisa. Na bi ko za bato belé o polinga o pesa mbote pesa bato mbote ya suka poto sidisa. Na pesi mbote kaka pa bana nyonso o yeso kufela ba o yeso kufela mbote en particulier en général bana nyonso tolobela vie na pesi bino mbote nzambe apambola bino lola ebatela bino. Obi ke lovalova za azana biso lelo. Mike Lovalova lelo azana biso. Riti Sumbu japonais Aimbo. Vivine Mbumba Clary Kake. La foudre. Japonais Wata. Azulable. Insulcable. Voilà. Japonais Wata insulcable. Voilà. Nicole Moyassa de la Plaine. Djadji Ismaël. Pichu Mapeza. Wana opena bana tolobela vie a solo. Yogana bandela. Riti Sumbu. Japonais Aimbo. Wivin Mbumba. Voilà. Clary Kake. Yasa Kake. Foudre. La foudre. Japonais Wata insulcable. Voilà. Nicole Moyaza de la Plaine. Voilà. Djadji Ismaël. Pichuma Pesa. Oh, bana tolobela vie ya solo. Sans oublier Tansia Campbell. Matondo. Yoga Kombo. Matondo. Voilà. Matondo. Obi Matondo na biso. Merci. Tansia Campbell. Merci. Baba pesa ye merci. Tansia Campbell. Merci. En tout cas, Tansia Campbell. Mike Lovalova za libanda. Ouais. Les vieux Zoé. Voilà, merci à Mandeko Boladibiso. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolobe la vie officielle. C'est Meno Tozanabino Boy. Togozalaka Boy. Tolobe la vie, bye bye. Amen, amen. bazokitisa baplan ketaka jur tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso wala awa toza na orphelina toyotika biloko ozomona tototikela bana biso ya orphelin azali Vas-y, moteur et pas l'autre, moteur en fait pas. toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato
bazolobela toujours vie. Petit bazobimisa bango baplat. Ngaba. Zobimisa basikre zobima. Damas. Oba soso kita, soso akarte kita. Les gars, le dollar de la vie, toujours en forme. Na watu na mwa 2000 tu na tuna osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai na ngai ndio tutafikeni na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka. Alors awe le gande nini on travaille ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basundola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni bongo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni bongo te moto motema nde motutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondengitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona nepa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipa na façon ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci.
parce que poto gagner ta mon que que na pas maman moi maman comme on le voit. D'accord, merci. Ah oui. Voilà là, il dit là c'est. C'est que là il dit là c'est. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango to memaki moi don awa na finna na bino. Et puis tout le monde a vu moi quelques questions par rapport à l'évolution de Salaka, moi la difficulté en fait dans l'association et puis dans la chaîne YouTube to bengi to le la vie de partout. Atamité malam pe bazali peut-être ko participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors, vous en avez un merci beaucoup. Vous avez micro maman. Simba merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment d'abord que quoi ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo ko lakisamo que na koma nashika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo neza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosi bapolisier balokota bango na butu bamosi bapara balembi abana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali siko nasali 31 na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa maria mwasi ya solo na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyei kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazala kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolemi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ntango mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo na kokatela koba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efana asombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisa eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala continue
kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga ya binzambe soza mosala opesi ngai ondili ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge nini bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti lelo bakobenzela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te banasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala honneur de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandaka na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monene apesinga mpe bagi monene félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosananga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko ya losala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sans desir luka mbongo kofuta sans desir luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso
na banzi moi j'attends comme la famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika voilà donc na assure les exemples à suivre tu me soupe na si ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ta diaspora mutema bango et tout sama ba rubenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça nous va pour ça ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino bazana bazana activité sonda bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre de charia bado liba kama pe na mboka de l'État soko bakoli bala soko batangi mala bakoma pe tu soko batangi mala mpe bakoma ko ngene right les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazana pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bala na sa mariage lokola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe pe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso amen po lelo soko bakomi pe batu bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga pe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga pe bango oyo bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyinga boye tovanda so ato sola lisusu wana ta msu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala za jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarte bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela bakuzuluka
Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Bato baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komoro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Vous êtes dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez à Jean Maboko. Moi si moi to ane besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mboula combien? Où million, hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo son ça va n'ingate Lina. Osonaka. Ko son ça va n'ingate ko Lina. Obundaka pe. Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Ko bundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oki Lina obi, websa nzambe ejwa koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.